Merci beaucoup. Bana Congo, bandeko bolanda biso partout à travers le monde. L'isolo ya président Macron alobeli Fally Ipupa. Et créé maman na polémique maman na mbongi. Alors, na bengela bino ndeko na biso Merveille Rambo. Na bengela bino ndeko na biso Merveille Rambo. Parce que na moni ba émission lekebele batu balobi Fally Ipupa aza le seul artiste oyo président ya 4e puissance du monde alobeli ye Fally aleki batu nyonso mon bande konangai. Na benga Merveille Rambo apesa ngai explication. Relation Koffi Olomide azalaka nango na Nelson Mandela bakanga ba photo. Est-ce que lelo soki tobi to comparer Nelson Mandela icône o batia ba monument na ye na monde entier ba Nelson Mandela ba papa na biso ba Patrice Lumumba ba Sankara wa président baza batu ya masekite. Tobi que président Macron aza président ya 4e puissance mondiale. Si to comparer sikoyo Mandela wa azalaka na Koffi Olomide bakanga ba photo azwa pe ba invitation. To comparer sikoyo relation ya Macron na Fally Ipupa nani otokoloba a coopérer na président ya danger ya monde. To so na Merveille Rambo dossier wana sœur na ngai Pauline Lumumba ve na nga Louison Mbata. Sœur na nga Pauline Lumumba RDC Monde. Sœur Pauline, sœur na ngai Pauline Lumumba RDC Monde. RDC Monde sœur na nga Pauline Lumumba ve na nga Louison Mbata. Oncle Patrick ya miss ya mama Julienne. Tokota li solo oyo ya Fally Ipupa. Tozola la lisusu te, tozomela mai lisusu te, bandeko na ngai tozola il paraît fimoko boye Jenny azalaki kobina bina. Tozoka il paraît. Ba musicien bakomi kocha bana ya basi oyo bazoya pembeni na bango bazeni. Transition. Merveille Rambo. Tu crois qu'il y a une question pour moi, Mouké? Le soleil a fallu, ma soleil a fallu discours du président Robert Tango. Est-ce que tu crois qu'on t'a parmi les traîtres au Bazala Pembe à Koffi Olomide? Non. C'est faux. On a parmi les frères. Preuve, yo, mon est très très arrangé. On a déjà dans Koffi Olomide. Partir la thèse au Canada n'a Fally. Moi, j'ai vu la guerre. Ngai na pela zana titre mais Koffi étant que patron na boga na atténuer ça veut dire que parce que guerre nous c'est un intérêt ta consulter guerre tout ça na mboka na intérêt so guerre Koffi na Fally na mona que intérêt ça pourquoi parce que na yeba ke baza moko Fally lelo mambo tazo salata ma colère atana la biologique et historique ya Fally mais atana yeba komba Koffi yenyo moté ayebi ke Fally autana banane la yeba bandi musique abeti na groupe tel na biographie à Fally. Comment Koffi peut intervenir? Comment Cartier la qui est obligé de bien intervenir? Déjà honneur, il y a Koffi. Déjà honneur, il y a Bisso. Il y a un son qui monte à Maïeli. Na kota guerre Koffi a émotion, a sentiment. Koffi a un comportement, il n'a pas ce qu'on a hier. Excusez-moi. Roso, azo bundana na réalité. On a un comportement, mais réalité, ça bilo tout peut comme ayote. C'est le roi mouton alingara basi no so basa mais na réalité moni boy mima mwaza na mwase kitoko on a la force on l'a dit moi c'est la boy donc ça veut dire vieux amis mystérieux c'est Dieu qui dirige tu vois Verambo pour te soumailler faut tout la cheba bilo comme on dit Verambo qui a betani mutu parce que Verambo betani mutu na relation oyo ya ko ça ko la chaper Fally moi droit de faire accompagner que témoin je suis papa parce que on est raison de la Verambo. Ok. On montre ma beza ka ben sur bana na baso bana ba rofinga Koffi pour ata Koffi to fingi et on change Koffi nani et on longole nani azara prêtre azara vient na biso père na biso parce que là veut dire on est ce que ça que ba explore Fally zo sala zo pe sa papa na yi Valère. Ok, merci. Merci Merveille. Nayo kisayo nano. Tokende na analyse ope na malembe. Nayo kisono ne loko moko comme ça na poser ope question nango pona zo fouiller ka na internet awa.
comme ça na to na yo pe ba point de vue na yo nanu papa la yo ko la place wana même deuxième femme olinga papa le lay boyité linga mo bala moto yo yebité ça peut passer so yinje ko kiko wanga to tiki nawo moto yebi osala kimiata qui est bibo avec comportement de charité deuxième femme bato bayaki na sima babali bango en tout cas na éviter circonstance ni sala ke babala yo ko la place wana même deuxième femme olinga babala le boyité même troisième femme olinga babala le boyité tout mais que peut bongi sa place wana dans un contre ba deuxième bigoté na di place nini mais bon moi to kota na mozindo ezate mais to kende kaka mwa mukie ça sala ke mazala wana tant souvent c'est pour ça que la famille mobilité yeba joye wana yazali ma. Alors, mais affaire Rambo, ndeko na biso Jaël Lisho abandai ko clashele Koffi Olomide koloba ti ba parti team ya nzoto na ye. Moi je pense Jaël Lisho azo sala makambo pona Koffi. Moi je pense ozalaki ka wana na France, ozalaki pe kotala. Pourquoi ya Koffi Olomide obetaki yango kara mais Jaël Lisho komi na guerre na edi badiata. Oye kopesa conseil mais Jaël azalaki kofinga directement Koffi awa Jaël kuta azo toucher Falite azo toucher Nana Boduga na mobali na ye ndenge bazali kotinda ye guerre indeli bango ya Koffi oloba eloko te obeta semblant mais ba toucher di badiata oye kokota mbala moko yango natunaki yo nalobi est-ce que yo pembeni ya Koffi Olomide ozalaki parmi ba très traité. Bon, tu vas mettre merveille à mon émission quand elle est dans la vie parce que tu faut pas y aller au mot. On a un petit frère Fali. On a travaillé à effectivité. Tu vois, on a un petit frère lui qui a Fali, il y a mon team on a banon bana quartier la tête. Donc cela veut dire quoi? Bah tu vas comprendre qu'il y a un contre gel. On a un mouvement où on a les ambassades l'équipe. Alobi kaleki banana alobi banana wendo ngana ina contredire yo mona mobute ouais ngana za muto ngana za moni ngai je na Fali yo mona lina sincèrement ebiki nana ba réflexion ningi mona ye je na za muto mo boye azosala exploit mais alingaka komina kisate bien Fali yango wana c'est que moi j'aime Fali c'est l'une des grandes vertus azango sikoyo les jeunes là bande ko beta tira on a bien dans notre ménagère on a merveille Rambo comment tu bien ça n'est pas du moins bien on a faux na mona Koffi pourquoi ça la boye il y a une histoire na to banda lemba mais surtout communauté on a emilia yo ako pesa na so moni mona moi so mo pla azo beto ba diabo azo pesa na so bakanda pona beta virambo parce que un jour je soya na mo so ba mona lemba to zane bien à la petite situation de musique, c'est la boule, ça la boule. Mais ça, comme mon frère, comme le roi reine. Tu reviens en beau. Pour nous, la vie en besoin, on a évité, et on a une ça n'a pas moutoté. Donc, ça veut dire, moi, si, à comme il s'agit à soit dans moi, si, à zo diminuer, à mi bali. On est long, on a une raté la vie en bois. On comprend. Vraiment, moi, si, en haut, j'ai empêché ma valeur rebellée, mais côté, monsieur, ça est énorme. Mais tu vas danser. Koffi a bossé la nuit sopo à nuit musicien pour la danseuse mais danseuse dans la salle longue mon fléri a comme moi c'est tout normal ba chégé au monde un petit mois mais au monde mais c'est comme mon fléri comme il mais quelque part pesant la bien pour la protection de la femme on les a bien mais si quoi au torturer mon toi est innocenté on dit ça vient ba danseuse que tu pardonnes non tous ligne. Si vous me dites, j'ai les actions, j'ai vraiment rappelé, combien de fois, à Tina au bête à la guerre, mais à Baluka, suspendre au Bonabo, parce que là, Zolo Bagnon, ce bras, monsieur n'a eu pesa solo, au souvenir à la nani, n'a gel, t'es là, mais maman, n'a zong, n'a côte à la guerre, la bête à Virambo, non. On a sur la lobby, la Virambo, dans le barané, vérité, pour changer. T'as la lélo, le Congo, mobile, dans le monde entier, fait bête la rambo, qu'on a commis, n'a commis à 80%, bah, tout va bête la rambo, pourquoi? 80% à Nîmes. Parce que n'a atténué Koffi Olomide face à la guerre n'a fallu. Et là, il y a un pacificateur. On a la ligne qui quartier la tête à la paix. On a quartier la tête Botinga et comme merveille Rambo. Bah, tu vois, grâce à quartier la tête. Mais il y a fallu habillement la quartier la tête. Comme on est, c'est propulsé à ma casse dans la quartier la tête. Dans la famille. On a une intérêt. Papa n'a pas de papa m'a bouté, man, il y a et on a bouté. Yo, ils sont mon
émission mon asali Virambo ayo contribuer ngata na beti Virambo dazo bizata na beti ero lobaka Kofi aza na ntima asepelisa te toloba sepelaka peut-être na évolution ya Fally te évolution ya Fally peut-être etongisaka vie na biso Kofi Olomide toloba oui na changer sikolo on a changé lelo nazo sepela ando sepela te on est devant na moto ko Fally en fait Virambo azo ba lecture tege sur boti mwana na domaine nyonso mwana role kayo village ville temps mudula ozokola ozolimba na makambo susu na makambo susu ko mabe Virambo nena za moto mobwe na bongo il voit trop loin so ale biso likamobwe quand même faut en considération parce que moi mukolo avandi amona koleka mwana atelemi siko olinga nini ogiste susi no ezalaka nini ogiste mpona Virambo mpona misala oyo Fally azosala ezalaka ndenge komi lelo oyo azala bien na Fally nga na osepela naza na podium moko Virambo na Fally bazoyemba nga na te mpemi na vie nanga Fally ntina okufa na osalaka so pa Virambo te mais na gratitude wana na bolamu asala biso to bénéficiara nango koma Virambo okende wadi okomisa fere boye na epanda koyebi fere aza lembele natuno question moko ok siko oyo bosengaka Kofi Olomide asala yango epa Fally pourquoi Fally azosala yango epa Ambazi te tomoni Ambazi anosaki biso sorti ya single na ye générique na ye tomoni le même jour mpe Fally atie 207 mpo étouffe biloko ya Ambazi lelo Fally Ipupa azokota studio lisusu na René Lokwa mpo babeta biloko 3 titres lisusu tomoni Fally Ipupa azo produire René Lokwa abetisi ye ti na ba Pullman est-ce que biloko wana pe Ambazi pe azoluka pe basoutien ya bongo oyo bosengaka Kofi asala mpona Fally Ipupa pourquoi Fally pe azosala yango mpona Ambazi te ozomona teke miziki bango nyonso bazaka genre moko il faut comprendre un peu le moko déjà Fally na Ambazi bana tala moko te yo quand on a expliqué quand Fally est venu à Quartier Latin c'est Kofi montamonaki ndenge Fally asepelisaki motema Kofi ndenge moto Ambazi asepelisi motema Fally c'est la vérité mais oui zo Ambazi na Fally tika bango na end na talent pona yo Ambazi na Fally na za na talent Ambazi pe aza na talent parce que ba vocal na etu esimba na comparer bango déjà na zotala so mutandeki mutu Fally aza pétri de talent oui Ambazi aza na talent on a la robo ya moto mon cœur me dit que Ambazi pas na talent mais aza na talent ni talent mutu mo ale kaka aza na niveau talent te lola Fally aza na niveau talent Fally na Congo mobimba na zo biso mutaleke na talent zate Rambo mais pourquoi na lo babongo yala biso pour mais je ça appelle la talent yo boya mais on a opesa so na faut on a s'expliquer Fally aza musicien oya kopia mutu te na Congo aya na style à voix na ye aya na style na ba danse na ye a imposer ngo jeunesse banda Fally Quartier Latin ti lelo jeunesse elandake kaka na habillement na façon na coiffure na makambutu na ba geste donc ça dit Fally aza moto yo azalate olobi na Congo mobimba oyebi makambo oloba en général parce que ye tala na explosé koleka tous les artistes na Congo oyebi na zela mais afei tikelanga mpe mwa te ana pozala mwa question oyebi ke na Congo wana Congo ebimisa bapepe kale Congo ebimisa bamadilu Congo ebimisa baartiste ya minene neti bapapa Wemba Congo eza na baevoloko lailai Congo eza na bajibe mpia na oyo voine Batisa Wenge Congo eza na baartiste ya deseni neti Kofi Olomide basala makambo ya minene na miziki ya mboka na so bayemba bachanson oyo lelo ekota na mitema bato Congo mboka na biso toza pe na bavibrateur malgré aza na succès ya danger te mais aza garçon moko ayemba Congo toza na baloko ya kanza mon frère oloba Fally aza artiste oyo depuis Congo ebanda moto ana talent neti Fally Ipupa aza te peut-être Ambazi azwaki nde chance ya kozwa orchestre ya bien te oyo ekopusa ye ndenge bafabrikage bapusaki babina file te peut-être boloba te aza na talent te tinga mpe na explike yo déjà nalobi Ambazi aza na talent nalobi te aza na talent te nalobi Congo eza na musicien moko te aza na talent omoni neti pepe kale aza grand chanteur
Quand je parle des talents de Fally, je vois tout. Peut-être que on a une voix. Peut-être que c'est une voix, la plus belle voix à Congo Azali, papa Wemba, bateau Tangiwana. Barozala na bango, je dis talent, ils ont englobé Nyos, en général. C'est la voix ne suffit pas. Vous avez un talent. Vous appelez un talent, la musique, vous avez un talent, vous avez un la musique, vous avez un talent, vous avez un talent. Oui, c'est la musique, vous avez un talent danse, vous avez un talent danse, vous avez un talent. Vous comprenez, vous avez un grand chanteur. Vous pouvez chanter des grands, parce qu'il y a imposé des voix dans la musique à Congo. Vous comprenez? Cela veut dire, si on a un talent, tout le musicien aux alanango. On a l'appelé aspect, on a pour moto, c'est qui talent. Il y a un musicien le plus beau, le la Fally. La taille, le la Fally. Est-ce que Oloba, toke malembe. En général, donc c'est la Fally s'exploser, balandi, peut-être que tout ça il Fally pas ça kitoko. Tout ça il Fally pour abinara bien. Ok, mais na kitoko ya mutuke. La musique kontara nyonso. La musique kontara nyonso. Tu peux venir dans le sur la quartier, la TV, on va sur la mission, nous te faisons la moitié, mais ngana sala on a fait, il faut toujours bouger. La musique est contaminée, na wingi bon chic bon genre. Papa Wemba kolata kitoko, on peut bien coiffé, bien parfait, bien ravi, bien parfumé, bien rasé, bien habillé. Et contaminée musique dans la au il y en a tout ça dans filmer maïmba rabe batalera hôtel longwa. Il était mutu musa yemba rabe ndebisa ndetwa toka ba John Poy. Azali grand chanteur. Na ko tuna question. Azali na voix makasi te mais aspect na yeba chez wana. Musique eza ba anglais tout. Na ko tuna question. Je n'ai si le sabon tout dans la question. C'est là que je dis que Fally a un talent au Yazala. Le problème n'a pas été Fally l'équipe à toi na tout tangité. Moi je suis différent au ambassade à l'Obaki. L'habité Fally l'équipe à Congolais tous les missions mais na Congo jamais. Dans le but que Fally talent na yé. Banda Congo ezala Congo. Talent mon côté ezala le Fally. Donc Fally sauf Fally a fait qui ezala kitoko. Ozobaluka deja na maloba na yo moko ekomi ko compliqué. Donc so Fally afeki asekaka kitoko. So ka fete boy, ya fete Fally eza kitoko. Lelo ba bina daso wana, deso bazopema. Tala batutu bazopema na epeme la Fally. Omo na Fally za na harmonie. Donc cela veut dire Fally dans mis. Ya wana zo loba na yoko, Fally azala muto azala. Omoni Kofi, dans je parle avec le cœur de Virambo. Virambo bisa abina na Fally Michel ko la Fally azala te. Omoni na Mbasi na Fally pour la clôturer. Les Fally a pas Virambo Mbasi. Baya na été ayo luka musana pa Fally. Mais Fally ba memaye. Kofi ba yile ba la Kofi absali Fally za transfert. Mais Fally talent explosant, ba za la même parcours te na Mbasi. Pour le baké lelo mali lelo Mbasi ça natana yi. So ka luki vie na yi. Alors ça là, bon ça Mbasi c'est pour nous. C'est Mbasi so luka na sabatuno kaza muto azape musicien oui, aza la procédure bien. Mais aza la soutien à 100% ya ba wayo na Fally. Tokende malembe. Fally osala ngote. Natuno question, tokende malembe. Est-ce que là si lelo ndenge ozokumisa batala Fally makambo nyonso Fally lelo na Congo, est-ce que ça si na carrière ya Fally pupa akoma na niveau abeta musique o Koffi Olomide abeta na mokili? Donc oui, Fally, oui. Azobeta même plus. Olobi? Azobeta même plus. Musique o Fally abeti lelo eza plus que musique Koffi Olomide abeta la biso na mokili. Non, nalobi te lelo Fally a propulsé musique. Plus, lelo Fally a propulsé musique. Parce que lelo Fally n'engazana propulsé musique au Fally abeti lelo. Si niveau international qui avait Mais Rambo, poni tokopesa bato valeur te bazopema Koffi Olomide. Tondima itura kokufa ou bien tondima era azopema boy.
tondima Kofi yango jour akokufa na ye ou bien tondima ye oza si fali asa komi ata na 50% ya qualité ya musique au Kofi abeta na mokili aleki plus ah merveille nayebi te soki ozoloba nalobi peut-être ofanda na Kofi yango amso ozwa te akoyoka musique ya Kofi yango bien te olobi peut-être ofanda na Kofi mozwa te akoyoka musique ya Kofi yango bien te peut-être oza kati ya confusion nalobi boye est-ce que ozoloba Fally Ipupa asali makambo ya danger aza atala soki andeni est-ce que Fally Ipupa lelo asi akomi na niveau ya musique ya qualité oyo Kofi abeta na mokili nde question natunaki oyo yango wana bon Fally musique azobeta eza musique Fally azobeta musique ya nini azobeta musique ya qualité non nzambo lokwa mede eza na qualité de selon yo na niveau ya musique Kofi abeta na mokili mais nazomona te Kofi mo azwa envie Fally Kofi asala album légende abandeli banzembo po atuna formule na tekeli Fally nzembo wana mede mamona lo baneza vérifier avec pesa solo ndizo Fally so avec la musique à qualité de commande tu mutoko Macron lo belaye bon ils ont mamona lo bozolota babi autre messe donc ce que Macron cela veut dire oh Fally azosala lelo yoka musique Fally azoleka azobeta lelo eza musique à qualité yango zo propulser ye OK ba mede banzembo lokwa ba SL banzembo lokwa ba nisa di azobeta ngona style moko boye donc technique bango to bazomba banzembo ko kona te lelo Fally zo renier moko makasi tous les musiciens bazosala banzembo mais technique ya Fally est différente donc technique ya Fally est différent à dépenser na maele Kofi apesaki selon yo oui ils ont la logique na lobby papa déjà Kofi on doit les respecter c'est une légende Kofi mutala a transmis mayele mais na vie comment na vie ezaka te lokola oza maître ozala moi na roya lelo ba c'est la technologie soit le instrumental beta la mede soit ba voix ningi Fally omona que na musique congolaise ezala te donc Fally ina kinyengi moko boye mais c'est pas si ba donc Fally zo fonga zo panza banzela ningi viena mona kala viena mu musique a beta eza musique a taboulé tu as ça on pas taboulé la fresca fiesta donc cela veut dire pas il y a personne na banengi na ye continuité wana ezali oh ils ont déjà Fally bon musique a Fally besoin de bon des choses à la qualité te non nalobi boy nalobi eza na qualité mais eza musique ya comparer na Kofi te parce que oyebi yo moko Kofi Olomide musique na ye ekota na Afrique mobimba oyebi yo moko makambo oyo tosola ya Fally sur le continent monde comment est-ce Fally percer ko le gars Kofi on a mon de Douala ti to comme et plutôt oui de Douala de mine ti to comme ni ka musique a Fally ah kana secret Serena na kana ba Afrique qui sont africains na linga musique a Fally oh tu beta les solo moko eloko chose amoni miss yoka matoi eloko chose za bien eloko chose za bien bat ba on dit match za bien obeti les solo moko awa mais en fait tokenda question réponse obeti les solo moko awa lobi lelo Fally aleki Kofi po Fally comme international ba Macron bazolobela po musique na ye eke musika est-ce que président ya France azolobela Fally par rapport ya relation bazanango ou président ya France ayebi banzembo ya Fally ayebi banzembo ya Fally ko ayemba ki tioka te nzembo ayemba ki amour nzembo amour wana ayemba ki na bien bon Macron ayebi li Fally na nini ayebi li kaza musicien te yo na tsoka zani izaki ayebi wana c'est un chanteur à l'équipe chanteur nyonso pona ye azo excellé ko le kabatu nyonso azo briller ko le kabango azo na banzembo ya kitoko c'est ça ozana ba presse s'il te plaît yokanga omoni Macron ni kaza wana ayebi banzembo Fally ayebi yango OK muto yokanga na France afala beta stade de France kala ba congolais ba alaki ba français ba alaki ba voyer ba alaki ba ayebi yokanga mais Fally bima meilleur artiste francophone OK c'est là mais kokata te tozwa so awa place président lobaki parce que photo kende parce que de comme ça rozala pe awalanda biso mais azwaki libako ya kolanda eloko te tozwa comme ça nazongelo na question boka zela il faut pas qu'il chantera quelques chansons et qu'il y a oh là là zela parce que awa
Photo kendaka na biloko avec d'après. Nous aurons la chance d'abord d'avoir Fanny Ipupa qui chantera quelques chansons et qui a accepté de quitter le cœur de Kinshasa, Bandal, pour le véritable Paris. Et puis vous aurez plusieurs artistes monde francophones et je laisserai Madame Senghor dans un instant, juste après, vous les proposer. Nous aurons la chance d'abord d'avoir Fanny Ipupa qui chantera quelques chansons et qui a accepté de quitter le cœur de Kinshasa, Bandal, pour le véritable Paris. Et puis vous aurez plusieurs artistes monde francophone et je laisserai Madame Senghor dans un instant, juste après, vous les proposer. Congolais, n'habitez quand est-ce que vous réalisez que vous allez appeler Fanny Ipupa na yo? Quand est-ce que vous réalisez au Congolais? So Macron, président de France. Alors nous aurons la chance. Bah, traiter Fanny Ipupa avoir la chance, mon boy. Quelle valeur? Moi, c'est l'artiste. Mais t'as la C'est là, merveille. Alors, message au président Macron, président à 4 puissance mondiale, à Pessiwana. Toki Batumusu Balobi, ouane est président Macron a humilié net artistes et musiciens africains parce que a utilisé notre langage que nous aurons la chance. Donc, Fali participation à Fali les chance. Un président de la République à lobby voit Fali les chance. Chance moko boy o bango bakozwa pour la participation ya Fali Ipupa. Commentaire on est kozane. À lobby nous avons la chance d'avoir Fali Ipupa. Nous aurons la chance. Nous avons la chance. Nous avons la chance d'avoir. Nous aurons la chance d'abord d'avoir Fanny Ipupa. Même si nous aurons, même si nous avons, ce n'est pas un problème. Il y en a qui ne sont tout droit. On est déjà un président de traiter Fali de roi chance. Parce que Fali, c'est là, la vie est bon, quel que la chose on a bien pour démontrer que maman Fali, ça la maman, ça la maman, ça la maman, il est palpable. La Congo, ça la l'eau ni Simba. Elle bat les Simba dans la Congo. Et Simba raté tantôt plus tôt. Tantôt plus tôt. Non mais est-ce que la Congo, bazo lia, bazo mela, bazo sepela. Simba, mais quand il fallait la musique, il fallait papa. Nous avons dit dans l'Afrique, papa, on a la canne à la Libye, on a le fallait à la moto, au moins il fallait que mon à la moto, à la mystérieux, à la extraterrestre. On a pour nous, ça n'a été ce qu'on a dit, c'est mon vie. Parce que là, on a la vérité, on a vu qu'il faut en acceptabilité, c'est mon évolution à bateau. Fallait l'extraterrestre, il fallait azater, ils ont discuté, ils ont mutatinda ye. Au moins, c'est là qui s'y va, mon abadé. Parce que nous sommes avec un succès, mais il m'a ramabé. Comment on va mission, monsieur Kouti? Faut chanter, mais il va tout aller dans le foule, va tout aller bien haut, va tout aller mission, la Congo, Pekaka. Faut chanter, mais il question, moi, moqué, faut tout le cas, place, c'est un peu. C'est ça. Déjà, et là, on sait qui c'est dans la défaut. Il me semble que défaut, il fallait les années. Pour ma grand chanteur tout dans la Congo mais fallait ça va dire mon grand chanteur tout fallait y ba fallait ça va souris ne doit dire azam muto nzamba tinda fallait mabota mara musicien donc on vient rambo azora ba eli de Dieu muso doza ba eli azora bato azora la liste wana ozo bato ba eli de Dieu on vient rambo fo nzamba protéger sur la protection il faut confiance dans la paix bien la fallait Macron le reconnaître sur les Macron le bibongo déjà Macron la biographie a fallu et puis qu'habite la quartier là t'es pas pour musicien comme on est confié au midi ils ont l'air confité ils ont l'air confité ok question ok c'est bon dans la qui n'a fallu pour la nini et on m'a dit le na sepeli na mutu la benye combat la calmer viera en boîte la qui moi j'ai confirmé Nicolas il y a problème na falité Rantine sur latin Rantine sur latin ndenge fali par l'évolution ya nani ya mbazite zaka ndemo kofi par l'évolution ya fali fallait déjà soit de monsieur loko net lo ba ya bimisi de 57 au calcul c'est pas monsieur congolais si fallait il fait calculer au calcul mambasi nata normal na okape ko poster ambazi okape ko poster clip ya ambazi pour soutenir ambazi moi j'avais dit ça même à un frère d'ambazi na ba mon ambassadeur lo ba a quitté une victime parce que c'est Santa il a comme mobali
Vous comprenez? Face à la macambo. Ambassi, avant, il y a, et puis c'est comme on dit, à ta fali, à ta ngaï, à ta moutouné, sur le lingot de Kolekayo Moko. Faut frapper, il y a des conditions à vie. Soit on a il faut attendre le quoi, je vais insister dans le moukil. Condition il faut attirer Mamba Bashi. Même condition fallait à Salaki, personne ne peut s'en passer de ça. Attends, viens Rambo, c'est moi à Salarango. C'est là que tu boubou, Anna, et mamie, Lisa, tu dois finir, Toro, Boyenaboye. Mais, Abano, le Kamakamboulé, la Juma, quand je m'avais tellement dit solo, Abi Vieux Bozia, Nyokolaye, Abi n'a pas rien, tous les copines, soit qui a coûté à on a fait Boziana. Madilo, bien fait Boziana. Oh, viens Bozi, mon coco. Viens Bozi, Boziana, la personne qui vient là. Tous les amis, je me suis matin à Badia. Je l'ai pas, je vais vers Amadou. Tu as pas, ça, les côtés, on vient là, il y a un sexe à Bozi. Abi, je vais à Nyokolaye. Abi, ami, on dit que Bozi, na Paris, c'est où on a aussi un bagage à Ramon Disaï, on s'en va dire, on a Bozi, c'est ça, ma vie. Mon mi, tu vas Hollande, je mon mi, mon enlou, ma cache. Yo, tu mets que Boyi na Bozi. Na buka na tena ila mabozi, tu kutani na Champs-Élysées, na ila Bozi. Vieux, mon mi, na tena ba mon mi, ça donne na mutaza l'intérêt. Moi, je suis là, moi, qui est dans la banane. Moi, je suis là, je suis des autres, bon, faut timber là. Moi, je suis là, Boyi na Boyi. Comment ça, on a Bozi, Viramba Bengi Bozi. Ami, vieux, mon mi, na Bozi. Antoine, ça pas fanatique, bon, moi, kaka laï. Et Viramba Bengi parole, ouana, et soit caille fort. Atala vie Bozi, atiki yake. Na mon mi, ouana. Abi petit na kendo luka makambo. Lea na zua ka makambo. Abi na baka ide esi na kina États-Unis. Abi na baka ide. Viramba Bengi sana, avec ça, abi, Flajan, c'est la plan au bali, on a muté maokida. Ando que ça va conseiller jouango. Yatala komba Bozi. Si ma chérie, on a muté formule muté mazaye bisobongo. Parce que formule, il a la même formule à l'élo. Attends, on a salon ma belle l'élo. Faut la élégan zarawana. Attends, formule à l'élo, moi, petit na mai, Flajan, c'est ma pension, on a amené, qu'il faut vendre calme. Abi Bozi, on a mon Bozi, on a un bon gars qui a fait quoi de la Coraman. Vous comprenez? Viens Bozi, moi, on va tellement quitter les amours, on va servir nos Virambo. Parce qu'on te dit que viens Zabongo. Il y a une famille, le poids de retourner Virambo à Batamaka. Avec mise en disponibilité. Abouni, on a frappé le premier album de Wacheme, il y a un bima bongo. Ni mon bambashi, amashi, faut compter la force la yemoko. Ni si il faut banawi, il faut à part mon miazanaye, faut mon mito comme le roi assassin panaye. Atiki mamba basi, atiki mamba omela. Il y a un droit sentiment de roi batumishusu. Mutu na domaine musatali yo so so na boza ko sa tuti ga ba plaisir pembe. Ba fabricage ba sala ngo ba tutu ba sala ngo. Nous allons attraper l'énergie à l'obimisa. Nous allons frapper, on a tout rien à cima. Zelana a expliqué au merveille Rambo. Côté à nos lobbies, on a fait son félicitation parce que qui si a liboso ya mutu, ils ont évité Marambo ya ba basi, yango esa la force ya mutu. Babiso ba tuto simba qui cité, tolinga kota na ba monde ya basi te parce que et quoi affaiblir yo o comme faible mon na marambo sa le simba lisusu te ban soko zolanda ba basi yango moni to kima ka mondi wana ya bana basi to pesa bango moi 100 mètres alors baba rambo yo kana bisonga na yebiso machine so mon pe mutola na basi to o comprendre mamle azala magie basi wana ndefo batubela mamle zo simba to sika na magie de fin des filles de sali basi wana fo za azubeta beta bango batube étoile. Donc, dans les ans d'état, tu me souffles faux bon mot, que des bons. Mais il y a ce que vous avez l'activité, vous avez un mot normal, au quoi il y a un jambe, il faut éviter. Pour pas venir, pour pas charger, moi c'est pas charger facilement. Pas recharger ou décharger les hauts. Bah, on va charger, pour dire, bah, bébé, bah, manaka. Si vous avez une chose dans le moto, pour bébé, ça va énergie, non, il faut c'est pour protéger Rambo. Ok, Rambo. C'est la musique, c'est la musique, comme ça, voilà, tout va te voir à faire. Il est là bête à mara pour nous. Frère, il est là, il est là, mais Natunio Marambo faire était, Natunio Marambo faire était. Frère, un sacrifice, il y a ma cache. Un sacrifice, mais il aussi maraté. Pourquoi? Pourquoi tout ce sacrifice, mais il y a un sacrifice au salité, il y a un bon yom au sol de la pureté. Natuni na ngayo Marambo ya. Ok.
Matuni na nga yo makambo a faire te yo moko kota ngo c'est comme si mais il faut oser là mais pardon toka yo lobi nga pe soki nazwi parole otikeli nga pe na lobi sikoyo merveille rambo kotala pe boye neti sentiment na bino ya moi ekoma il faut otiaka akombo a faire peut-être mpo nga mutu na opose ba question na nakoti kombo a faire te mais yo des avancées nga déjà donc ça veut dire faire épée aza étoile la monene menga bien faire aza parmi jeune bazo défendre mboka na biso tobo yango ndeni mais quand même la vertu azali na mona lelo faire c'était l'espoir de la rumba mais lelo a perdre lelo faire na rumba zo respirer lisute faire ta banzimba ndo beta bakiye derrière on a que faire zo beta banzimbo peut-être ana moi 2-3 chefs d'œuvre na ezalaka mais a perdre repère pourquoi perdre repère na nazala présent on moni na loba no Dieu m'état témoin na tsinza ba défi nazala témoin ya destruction à faire baluka ba détruire là j'étais là et je vis une destruction ndenge simbi on a eu ça dans kilo ba tout na loba ça bien conseil faut aller kenge faut aller kenge na mamuto zo mona kobanika lelo côté ba ti basala copie mpona kosilisa fere basala nazoliyebisa yo nani nazobisa naza tout puissant oyo kaka filme ngale mamona oloba azala présent mpe filme wana te tolandi na ndenge banzele wana filme mosusu eti lelo mamotabane yango wana jesobakokeleka foto apandi mino endoseka etombona yango wana nabi bozwaka ye tozwa yomoabaskilaka yo ete faire asali mission aboti prison ya bim tout ne marche pas premier montant à voir bim ramener ces années de ponanga faire on fait consciencieusement pas ça zali na Dieu m'est témoin azo vivre na moto fa ali tellement fali il a fallu bando comparer bango so fali asali na batumiso baloki ba tchampe faire quoi ça là mais na ba evo fala bimisa la tête de faire azo bimisa ngote siko ndenge azo mérité de ma compassion la discours de commune ndenge ba tibalo yo kanga na sili kalikamoyo kokata na teso mobeza na sentiment mais pour moi faire la chose à yé moko ça c'est le banzimo bando sala makala azo sala ngote pour faire les chanter tout le monde chantait comme lui mais le comme azo yemba quelque bato ka bazo lande mais banzimo ni ndezo comme place c'est comme difficile ils ont bercé les soutenir bando bercé kala nake na question là il y a 36 chansons on a 5 nzembo ata 3 nzembo accrochete ezalaka ke etingaze mokazi de kolona yino bandeke suka esangetangakanga motema kasi de kolona komisala kize oyemba yo ozoyemba yo ozoyemba mais lelo fili abwate banzemo nini ozokomprendre te vie na oloba vérité c'est un vie vie na wana lingaki quand même abeta na quartier la te so otala motoki na bomi na obomi te okoépargne état de grand frère merci okomprendre grand frère wana quand même manque à discipline merveille eloko tooswana eza yo olobi otikeli nga mpe na poser question c'est ça le problème yango nalobi boye parce que okimisanga mpe baide ebele seri moko boye nazalaka na conflit na avie nanga mopao nazalaka moko badanseuse moko baokomelanga bamessage ya bajetem banini eske moye eza tokutana banini wana tokota parenthèse wana te me nazo explike bandeko na biso nyonso tu bokeba na bana basi oyo bafréquentaka monde ya miziki ere azolinga oye moko ifo bokeba parce que bayaka wana bayaka mission ok merci beaucoup merci wana oza raison wana
makambo wana Kofi aza spécial nango. Alors yo ozalaki osala na Kofi, ozalaki osala na Kofi. Makambo ozobeta eza makambo ya moto mosusu te, eza makambo ndenge bozalaki kosala affaire place ozalaki, c'est tout. Ok, merci. Ok. Merci beaucoup, merveille. Merveille. On sort comment en Afrique du Sud? Oui. Président nini oyo na ba président nyonso baleka na Afrique du Sud oyo batia ba monument na ye partout na monde. Président. Président nini ya Sud Africain. Ok. Ok. Soki toche Mandela na Macron, nani oyo kombone eza makasi na monde? Na monde lelo. Lelo c'est pour le Macron, pourquoi le Macron? Merveille, 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 c'est là, merveille, boété, merveille. Exactement pour Macron alobi kombo afali to comparer Macron na Nelson Mandela. Nelson Mandela ko comparer na Macron. Malgré kufa kombo ya Mandela to ko comparer na Macron na monde. Macron lelo aza un exercice. Macron lelo aza défini bamboka lobaka mpesa droit barisi. Macron lelo aza gâté pouvoir na monde. Macron lelo bana to ya Congo batanga bayebi ke président ya France comme ne Macron. Bana to ya Afrique bayebi yango aza envie, aza un exercice. Lelo Mandela a résisté à la résolution de formation de Jacob Zuma soli votre président. Donc ça veut dire ça la bombe yo wa Lumumba. Le Lumumba tikali lokola héros national comme on les allume les autres sont mettre la bombe Fachi beto. Nazotuna nde likolo mususu nalobi na monde lelo tolongola kokufa wana tolongola makambo kokufa na bi na monde président na na valeur makasi entre Mandela tozwaka te ke mutakufi. Ok, merci beaucoup. Maintenant pour informer que Kofi Olomide apesa Mandela na mbote o aza pena monument bacha batongela ba monument aza icône ya monene na monde. Aujourd'hui, Lélo, Macron a parlé de dirigeant un monde. Donc, on a bien tout ça, on a réfléchi, on a Macron a parlé de la décision d'un monde, y compris la Congo et au Botama. Macron a parlé de la décision. Le président Fatia a la discussion se plaît de la communauté internationale. Nous avons dit la Rwanda, la France, nous avons dit après les versions bétana, mais ils ont bétana, ça veut dire qu'ils ont force, mon beaucoup de défendre, on appelle Cambouana. Mais mon Macron est dans un dirigeant. Vous comprenez? Donc ça veut dire, tout le monde esprit wana. Mais quand je parle, on a l'esprit wana qui est bien. On va dire beaucoup. Au final, ça a déjà continuité. Au final, déjà, c'est la vie de tous les présidents africains. On a dit, on a eu gagné à Kofi. On a eu merveille, on a eu Yango. Et moi, je me suis fini Kofi, on a oublié, on a eu un hôtel, mais là, on a eu un hôtel, mais on a fini, on a eu un hôtel, parce que c'est un père pour moi. Elle m'a donné la force. Elle a créé à moi, personne n'était là pour croire. Et les autres, ils ont comportement, tout le monde a beau tout comme moi. Et moi, nous, aucun canard, je vois le coup, j'en ai l'autre, ça y est, alors, béton, mouvement. Vous comprenez, vous comprenez. Voilà, c'est une mentalité, voilà, qui a détruit ma vie, où il y a moi, ça, là, je vais faire un mois, ça, là-bas, la bota, ma chouchou, qui m'a tout, voilà. Mais moi, ma longue, ma caché, la faillite. Ok, olobaki opesa ki conseil. Il y a le soleil, il n'a pas bête sérieusement. On va le soleil. Soleil, il y a un million,
soleil yo soleil na lo bana yo soleil yo na ni soleil yo le kai miso o ajite faria fana na moto pesa la ligne mais lo fana ça les vidéos les azolia yo bazomela mo café na ye yo soleil yo le ki fali na nini fana le kona boita le kona nyoso soleil papa na boite le ki fali le ki soleil o fa soleil na chito lo fali yo soleil ça na ba ba mo nyoso fana le ka bana musique fana na boite na ma so fana le ki soleil na yo lobi ok soleil aba mi pama na mi yo kanga na expliquer yo soleil leo tole ka fuza na maximum ma fali ta ba zo fina na ta ba zo tsala ni italiote tu peux me yo so ma mo yo soleil na ni o to za na mo za na mo sha na so fali ki si pa botolo ni yo so botolo ni yo mais yo fali to ba karo na yo ko ta to botolo fali ko ka ta ana le kona mo ye kona musique na mo ma ta ni ngalo ba ni opesa i conseil moko ya bien opesa i conseil moko ya bien le vida musicien je lance message na Paul Wanga yo kanga na bande ko soleil yana pasteur ne connaît na pasteur Paul Wanga na pese moto za moto na to soleil mais pasteur era mo yo to bene na to soleil kana miya na bo mena ni kimo ndio yana moto yana moni ni mazo mona pasa zo bunga na kin ya ko pe ki tshebe misoko so c'est les missions de maman ana na droit ko ki fali to ni tinga na ndi afi soleil Wanga yo lo ba te bazo di minima de millions na to de millions na nini ça va bien, on a commencé la musique, on a monté la scène générique, ça la promotion dans le soleil. Moi, même là, on a mon ça la deuxième, on a générique, on a tout ça, c'est la promotion, on a analysé sur le bambou, c'est la promotion, on a mon fali, on a fini dans la baronne, on a commencé à monter, on a posé la tour, on a dit, on a ça c'est fallait, c'est mon nom que ça fait, on a fini dans la boîte. C'est tout ça, moi, je reviens comme ça, mais c'est comme ça, comme ça, ok, merveille. Tu as un centre de formation en France. Paul Wanga, dans l'ancien message, maintenant quand il est beaucoup mis, je l'ai partagé, je vous donne beaucoup de récits dans la ligne d'ailleurs. Et bien, on est plus beau dans ma pasteur, parce que nous avons passé la solo. Nous, on a dit ma pasteur, mais on a dit ma avec tout le respect que je vous dois. Mais ça, il y a le soleil. Ok, c'est là ma veille. Il y a le soleil. Peki ça soleil. On a fait sa message de Peki, c'est sur la mission. Et là, on a fallu bazo fingana, bazo bomana. Aza na droit tenga. Le général de Dialbo interdit les droits à l'Olobamabe sur Fali parce que Fali c'est son frère. Sans comprendre que Fali a un frère, il est sur ton frère comprendre les frères des musicales. Il doit beaucoup de respect. Comme Fali respecte, il ne peut pas respecter. Alors on va dire que nous sommes à madame, on dit comment Fali dit, mais on sait comment on va ma fille à la bataille, il m'a dit, parce qu'on a Fali. On a dit la même chose, on a fait la Fali. J'ai pris bien, plus protégé parce que ma fanatique a Fali, on a besoin de la pousser au lit. Papa le bio kufio lo mili. Leo boki mandoki gas na hai. Na boki sema mandoki awazana bila fali kumi na 22%. Awazana bila fali. Totalité dans le stade de France Lima. Donc invité donc Paul Suwanga. Et pas ça. Peki ça soleil na lobi la mission l'unité. Mais soleil na leki na ko na kupudie soleil le niveau moko. So soleil ali na le monde comme on a merveille. Awazana la capital olia. Donc ça dit soleil n'a pas sur la mise en garde, ça vient de respecter. Mais ça repose à la droite des gars, merveille. Dans ma logo, on a fait ça au patron au coffre au milieu. Animal comme ça a porté la parole. Sous mon aura, la interdit à la droite et au manque de Fali, ma respect. Et on va Fali. Vous avez tout la tête. Merci merveille. Merci merveille. Merci merveille. On dit que Mutozo peut sa mise en garde de Anaza Mukolo. À côté de ça, c'est un liboso na yo. Moi, respecte ça la bien. Nandenga ma décote. Non, azama sana yo te azala ya na yo. Azala ya na yo quand déjà soleil n'a respecté. Je l'ai dit, c'est mon grand frère, j'ai beaucoup de respect. Rien à d'autre, on va combattre Paul Wanga.
Parce que nous respecter pasta. Parce qu'il y a un amour, puis il y a un respect. La famille, moi j'aime. Moi, une famille soleil, il y a une famille qui se bat. Donc chacun a quoi absolument excellence. On doit beaucoup de respect à la famille. Je dis merci. Na papa Obota na soleil, papa Wanga. Là on a commencé à la vie où elle a. Bon, côté na yo exemple ya papa na bango te na ndenge bien pena toki na makambo. Côté comme papa na bango te pardon. Côté ça fait exemple te. Non. Papa. Côté ça exemple ya papa na bango te, côté ça fait papa na bango te. Nasi marofinga ni côté ça papa na bango te. Papa na bango aza papa bastar. Aza mutu babo je dois beaucoup de respect. Je dis merci à papa Wanga parce que papa wana abota bando yo baza utile la société. Donc ça moi na ma responsabilité à assumer la Blaise Wanga. C'est mon grand frère. Na ba bino to ba journaliste c'est exemple. Ils ont besoin de finir mutu. Mais makambo nyonso pona soleil kokotisa baexemple bandeko na ye te quand même toka na soleil yokanga ye soleil yono oseka mpe na famille ape na soleil bokotama mama misiki te leli azoluka makambo atunaki avi na bino te bokotaka bino deja tozorespecte bino te épargne bino neti mpona soleil wanga giva mbombe bodina vie na misiki ki vie ezalaka te oza vie na ngana orespecte mpona age so na bandi osalo tuna papa no rambo nga na merveille rambo na osalo mama na film okomprendre te c'est-à-dire soki nasisanga bapetite na buli ozobosana ozalaki ovandaka na poto nga na kofi na simbi na kofi to na bete so nazobeta no tous les patrons de wenge oyo na suka tosengisa clf toyokani bapie na wana mpe bango moto badango ete bandimaka bongo soleil soleil nde ozanga na site mpe na boy na respectoka mpo bandeko na babengi nga babaki na tika yoza frère na bango ozobunda yoza famille na tiki na nga mele ozosala na sorti médiatique oyaka na bapoza na poso réunie te bofinga na fali te sozala mécontentement na fali oza mobali tosote pa jango ya soleil tomoni ndeko na biso seleo aleki na émission alobi Fally abloka vie ya mwana na ye mwana ake na bale ezosimba te mwana aye na musique ezosimba te mwana ye makosisi classe ezosimba te. Est-ce que seleo scram etant que parent akoki kokotisa kosala analyse mpona makosisi oyo aza neti mwana na ye akoki obota omoni fo bakesu eske Fally papa petake parent akoki koya kobeta lisolo ya parent ya mwana ya parent mosusu na tv yo kopesanga question te yo kopesanga baquestion te pardon tozosala débat topose question moko bien c'est yango moko na matisite ezolakisa ke Fally il est plus mature plus cultivé plus intelligent que Seleo. Fally il est respectable et respectueux. Donc cela veut dire ma proposition à tenir Fally il a chaque faiblessité. Les injures c'est l'arme des faibles. Déjà chaque c'est un parent au là yo so za mobali loanga. Comment moninga na mobali na wolo beta maso la famille na ye pendant que biso mbeto za musicien. Na to beta maso la famille au point na chanteur te. Na na bedia go na muta maloba na destructeur. So na chimie tangi na nati je na détruire. Donc cela veut dire koya raté ozobeta maso la tête yebisa mwana no nini lo bimiso otaka ko alaki to lo Marco 6. Mwana no nini yeba na mukilo kwa Marco 6. Mwana ni ana crédibilité kwa Marco 6. Mwana ndio za santi mimi ndo ndo Marco 6. Fally koma bana na hote Seleo. Seleo Fally koma bana na hote. Marco Olivier Ebani Marco Andina Marco Olivier Baebani. Bayeba bango liboso Marco 6 papa Marco Andina Marco Olivier Baebani na kasi. Mais aza parent oyo a exposé bana na ete afilmaka bana na ete masalaka na ye bavideo ebele papa batambolaka bango mibale papa zela omoni bato tout badirige en monde bato baleka devant caméra bamilliardaire Bill Gates azala devant caméra le président de la République azala devant caméra baministre azala devant caméra damiso bato kosala kombo eza pasi déjà moto mosusu aoluka azala mbongo pasala kombo yokeneka lokola osala kombo oza na valeur yango nzambe akosala osali kombo moko mi milliardaire okoimpose oza na mposa impose kombo te okoimpose ka respect mais eza bato misusu azala na droit fa bana repose kombo impose sur na
valeur pour déjà na somo tati ngo le kana TV le président de la République le kana TV France a la président a imposé respect na ça veut dire que même pour ma caméra aux gens sont montés faut que nous voyons la jungle pour attendre que la caméra te voit la Forbes Africa on Bernard Arnault Bill Gates on a battu la bango là on va dire sur le ça veut dire battu les canadiens bateau il y a protégé la valeur parce que bateau donc pour te dire déjà ma position comme ça là il a facilité à imposer pour que tout soit voyé bon à combo pas il m'a peine longuité mais quelqu'un n'a pas baby quelqu'un pour tout ça on dit quelqu'un avec mon toit mais tout ça on a bien tout ça on va bien y dit qui nous mais pendant que les babous de faire des gens comme moi qui dit on est ça veut dire visibilité c'est important on me demande tout ça on vient à combo donc pour te dire que c'est Léo déjà la stabilité à vie la stabilité à qualité c'est là même cette vidéo moko na singi kaka ami cette vidéo moko oya sombe moi na ta chaîne ta diro ezalate na bona bana bazotima papa ko kene restaurant papa bozo ba kene restaurant bana bafuta en facture on met vraiment la bana ba kene restaurant papa bana bafuta en facture pourquoi on cherche pas les questions restaurant chez les autres na tuno question moko na tuno question yo mwana yo boti baboko na leo papa mosusu baboko na leo papa mosusu yo mimi na kenya papa mwana wana nduki okay na tuno question pourquoi ça va pas tout ça mwana mosusu baboko na papa mosusu mwana na bali papa baboko na pesa kimilo parce que valeur ya ngoza na papa ya mwana eza kuboko na mwana ato boko na éducation to peut transmettre l'éducation faut penser faut boko na yata otina ba passion alimentaire oida c'est le zéro atilo bo maka dina makulize c'est le boko na bangote mutaboko na bango master na ngai mobali ya mama pasa c'est le ngo ngana to bana azobe na ngana ki ko singile o lutela mo giasi mutu na wana bo sala ne ba papa na bino bo sala na e bisala so mo eza na homo na ene bete matolo tana na ga poete bona boye peut-être que c'est dit toi na kinga yo manda ko no que no se le manda na milliardaire parce que dans respect non ko da pesa ni moti eso que yo ba no singi mo yo no singi manda mo ko mo ko futi no so ba na shot ba push ba nini ba mili ki ba nyoso ba le so ba le yo se le o que no singi mo na cosa mo chama na poso question mo ko na poso question na poso question oui bato basali constat moko malgré tout le monde a fallu azozwa ba contrat ebele ba okumise pa ba président ba France malgré ba succès ta ye to boite à l'équipe ba faire na makambo nyonso mais balobi na stabilité bo c'est comme si faire azo le ka fali po résidence ya faire na résidence ya oyo fali azo fanda ezo correspondre te ya faire ezo bimaneti résidence ya muto azana mbongo ebele ko le ka moninga na ebité déjà c'est le ndako na bon marché pour la bisa bien so ba la pour ba ba démonter ba ba samikanda pour ndako c'est ça yo ken pelo bo la samikanda te ndako ni za odete subambe bi so mo ko me odete subambe fo asana mo kaza muta bempo asana ne pas dans la rébellion za mutu ya tongi to kende so na face que ndako ane za la faire te siko banda kutema wana tsawani za yote nga shupenda kwa fere tuzana kwa yote chibambe ngamba hivi shona mwana mizika bana lubarika na sawa investigation leo lo baba kuna hivi retour na mweza na mambo tu lo baba hivi retour na ngo na mtu le fait c'est le fait nazo ba retour et bien kene sasa yo kwa sana ngana tu chicho na ba retour yeba prison beta na hivi bataka ngana sasa na ba makamna ifela funga na justice na timu apporter la pénomène qu'on a bon marché ça il était dans des trucs qui bambe non on dit ba avocat na ba sala ba investigation avocat na wewe tant que avocat na yo akona tant que qui avocat mo communautaire yo na avocat mo sola pena mai asola pena et donc la chose là yo on se faisait très loin des avec quelqu'un mais là quoi ya bon je vous assure c'est affaire on comprend mais là ya bon marché ça affaire était il a demandé tu bambe mais ndako ya fere ya bova na ndako résidence officielle ya fali ya kitambo magasin toza ya bova ezoleka ya fali na kitoko il y a fali te soko na ki kuku parking ezate
sikoyo na niveau ozolo bafali aosala makambo misie bamisia kongo ebele basala te pourquoi bafali bako kotonga bandako ba résidence ya danger net ya ba JBT net ya ba profite net ya ba wera te na niveau ndako ya kofi na niveau ya kofi nayebaka bajibe bawera bakofi batongaki bandako wana ya badange na baage ya bafalia kofi alala kuna te nakritike te nalobi boye kofi ya lelo wana kofi ya kala akoki kolala me kofi ya lelo alala kuna te na nde asombi pe oyo elandi asombi pe oyo elandi akomisi yango dubu batutu bayebi déjà fallait vivre na banomo un artiste international au vivre vivre na banomo mais c'est tout on doit les respecter avant fallait avant vendre musique na mais moi je dois la fallait les marques tant que ma fallait pour fallait na ba wose attends il faut la fallait fallait na ba mais ba kana ba tu vois donc attends pour ma fallait pour la musique il n'a seulement ça l'analyse on ça on prend la musique mais je n'ai beaucoup de la vie privée pour la national moi vérité mon exercice il fallait vivre beaucoup plus et tous les gens musiciens voyagent à tout. Et puis ça va aller là, on a sali parce que déjà musiciens voyagent à tout le monde, c'est Kofi Olomide. Pour les autres, on a trop, on a trop voyagé un peu trop. Mais les lots à part Virambo. Et puis ça va la mission tout bâti calé. Mais on a voyagé trop dans la business qu'on a fallu. Azat peut-être? Azat. Si vous votez le bani, bon si vous votez le bani, on a dit la vérité. Non, c'est la vérité, mais eza ba vérité msupozo koka koloba ngo te yake fali balobeleka Macron na Kofi aza camarade ya ba président africain tout ya monde ya Afrique mobimba tous les présidents africains bayebi Kofi bayamaka mpe fali mais aujourd'hui ya monde mosusu bayebi fali bayamaka virambo te omona différence fali aza continuité ya Kofi approche eloko mokopoti mwana aza bana faleka yo papa nyonso boyo eza bana no mibali oboti wana oza naposa balikola moyo oyo mwana azala wayo yo lekekaka sikoyo bafoto ekomi nyonso Didiston Fally bato bakomi kozwango mwa suspect moke yo moto ozalaka trop na monde wana okoexplike bato nini bato bakomi obetela yango calcul babi depuis Didiston baokanga bafoto na Fally trop mwana Jenny wana oyo adanser soki danseuse soki nini amonanaka suta kima soki tolobelaki nkombo ya mwana fere awa olingaki oapuye non ngaka beti na ala nde makambo etambola na bainternet te bongo Jenny oyo azalaki koya kobina na baconcert nyonso baarena bamoto nyonso ofali abengani yo oza ntan ya kosola lisolo na ye te nini asali nini Jenny
Fali est parmi les meilleurs danseuses à Congo. Ici, dans l'unité, il est danseuse. C'est tout. Et nous sommes dans le tozoka il paraît baswana kina di diston soki wapi yango ayaka so makambo ya te na krete nazo bisayo na krete swati tolo ka jeni yango na ebite disons que l'année à la voiture à la vie à la copine on a vu la moyebi dans la vie c'est tout hein. Fali baby gaza musicien ça ni na représentant ba marque ou représentant ba binga kina ba invité là et du coup baza la famille na esta que tout ebi maman na que tu après c'est moi de bana tout banane ba tout donc voilà déjà rien à voir je vais côté les autres grand frère et petit frère donc c'est là ba tout le monde va so bon c'est Léo c'est là le problème de classe asa kize le problème c'est là la cute non c'est là on va oyebi sentiment na ngezani oyebi sentiment na ngezani na pose na nga question sele te me elakisa pene oza na kanda sele oyo ya blagi te merci merveille Rambo nga pe naokende na ngai formation sikoyo donc na masiaji kusa na pesi mbote na yemo bena wasifire na pesi mbote na yemo senya nyata bao 36,000 étoiles na pesi mbote na gela ki mission ko the king of lion na pesi mbote na Nadina Podra na pesi mbote na batutu balinga na bazebele baba sala live bazebele bamote bele donc voilà batutu batali ba Aristote Monata ya Nzambe ba pesi mbote na batubele merci beaucoup. Merci merveille Rambo. Merci Sœur Pauline Lumumba RDC Monde. Sœur Nanga Pauline Lumumba RDC Monde. Mon vieux Louison Mbata. Oncle Patrick Amis. Ya Mama Julienne. Olanda Biso. Joël Salambi. Merci. Bande Konyon surtout. Tosuki wana. Bye. Ciao. Merci.